Lingala Motamai Lamu Motamai Lamu Motamai Lamu Motamai L'anglais Salape Obala Salape donc vraiment dans l'équipe à Jésus c'est ça la mission donc l'équipe à moi déjà oh fille timide toi fille timide non dans l'équipe 3300 non il y a ça bango ça 72 ans 85 ans comment on a passé on a eu mon compagnie depuis 2021, certes, il y a un problème de parfois santé autant de grandes choses. Et souhaiter gagner une pluie de bénédictions. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kuna bache. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki. Vamos embora, Pangiloma Konsari, Yanditana Ebima Kenwoso, Epangiambe, Lufufango, Walebi Sola, vamos embora, vamos.
tobenga ye penepene na nga ye azoya soki tokobetele maboko c'est son anniversaire. À l'occasion, il y a anniversaire naïe. Anniversaire, il y a délégation à papa. À l'occasion, il y a anniversaire naïe. Il fallait normalement papa Zala. Papa délégati Roger Yaka. Papa délégati Roger pour accompagner maman qui a fait anniversaire. Roger Zonga. Merci délégué. Voilà. Je crois que Bankoï, Castel, ne peut nous empêcher de dire un mot à Dieu. Anti-stress. Et puis on va passer à d'autres choses. Merci. Je vous en prie, saute au côté les mains. S'il vous plaît, on doit prier, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour cet instant où ta grâce et ça lié de tokuta na boye longo na bandeko po to sepela longo na baye nandeko na biso azo sepela mbula moko e bakisami na bambula oyo azana ngo na sena moi yawe na esengo otaki na mutema na ye afeka bengisa biso to sangana po to sepela longo na ye tika esengo wana ezala ya kokoka en fait que to sepela pe to sepela bien ngolu na yo etambusa biso ko banda sikoyo ti to ko silisa yawe nyonso oyo moyinya koko bongisa na tina ete ndenge to sangani boyebe bankolo to bebisi yango na kombo na Yesu. Amen. Bolamu na yo ekamba biso e bandelikino suka to kozanga te koloba no merci pour za papa malamu na Yesu nkolo de to bondeli pe to lobi amen. Amen. Merci. Voilà. Fanny Massoudi yeyo akoyi ko se komi présenter yemoko en fait que to konte makambo. Merci beaucoup, Serge Sandela. Bon, merci beaucoup. Ah, on a toi la chaîne YouTube. Merci pour la presse. Exemple télévision, Barési Baza. Merci moi. Rémi Kovodo. Nouchka TV. Omar TV. Boyo TV. Omar TV. Maman TV Bosali. Télévision, merci beaucoup. Aïe aïe. Frère Balok c'est qui pas y. TikTok. Na TikTok TV. On a fait ma télévision, on a vraiment papa Serge Membo Asambela. On a bien ici Bandera. Fanny fini était. Fini na Aoya. Embouteillage. Yo bona fini. Ah, yo bona fini. On a pas de support à la vision na monté mobimba, Fanny Masudi en tout cas. Mimi, bon séjour à ma copine depuis Dubaï, hein, qui est copine, hein, il y a moi. On lui poussé depuis Angola, bon séjour na yo. Ananzela. Bon séjour na Kinshasa. Fini embouteillage. Non, faut faire ce message s'il vous plaît. Bon, loba awo kende wa. Au carré du sol lumière. Au carré bi non. Efe mkomo ozongela munene na sali taille. Merci beaucoup na bato toye to baki normalement ba équipe des apôtres pour misanzambe bato bo tanga ba page polémique nga leki na nga âge ya Yesu na nga na 25 ans te 28 ans. Donc ngai vraiment na leki âge Jésus si ça ka mission na comprendre donc na leki yango déjà. Oh, fille timide, toi fille timide dans l'eau. Na leki 33 ans. Yebisa bango. Non, yebisa bango za na 72 ans. 85 ans. Camarade à passer. Camarade na ngai. Bandeko na nga, vraiment lelo soki na bengi bandeko na nga parce que nazalaki absente beaucoup na YouTube. En tout cas, l'activité na biso nyonso to ya Fanny Masudi TV ezongi. Donc ezongi l'activité, bato balinganga nga
ba voyage. Oui, Bon, bon, vous posez ça, la les question, hein, et ça n'a pas comme ça, les ambulanciers au Mokolo no Wezali. Pour yo ba voyage les qui trop. Ya mo boma ni musala. So ndengo lobi ke zongi c'est que zongi li musala pe na mutu. Bon, déjà bateau ba yetinga depuis kala, na saka déjà ba voyage banda kala. Mais ba voyage nanga ezala ya ba 2 semaines, ezala ya ba 3 semaines. Na leki saka. Oh, boni boye ko bebi c'est la nasalaka déjà bafilme mais voyage oyo nasalaki 4 mois na Turquie ezalaki te mpo nakendaki voyage d'affaires ezalaki nakendaki repos médical parce que Ebenezer en tout cas 2021 ezalaki vraiment moko très difficile on avec l'anniversaire de l'examen promoté on a invité ata 2 personnes 3 personnes okabulani ata jus parce que nous avons basala nga grâce na legai na opération moko ezalaki vraiment monene ezalaki vraiment monene alors docteur nanga misenga 6 mois ya na 6 mois ya repos wana nalinga mosala mingi nalinga zangi mingi nalinga théâtre mingi nalinga maomesi mingi sikoyo mbongo kobosala te nabina na kini na kokoka te na koabize donc mpo na korespecte repos médical nanga nde nasalaki 1 mois et demi awa nde nakendaki Turquie yango nasalaki 4 mois na Istanbul ezalaki te en distance na malgré maladie nanga me na Istanbul na tournaki filme oyo fantôme tokataki yango mpo Omar Kabongo aza awa moto azokoma biso na filme oyo Omar Kabongo Omar yao bamanke yo moyen to continue filme ezalaki te toza oblige tozela ya o asilisa Voilà donc Naomi Barcelone TV. Naomi Barcelone Télévision. Voilà. Voilà, ok. Fanny Massoudi FM. Oui. Et bon retour au pays. On va tout faire sur le lot. L'air au Lingao qui est de Bissaki. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous allez au vous allez dans Turquie. Et on retourne au bas en absence d'ailleurs au groupe. C'est là. Loba bien les. Vous avez peut-être même ça pour le. Non. Loba bien pour battre Bayoka ou bien. Ok, merci beaucoup. Et vous êtes en Turquie. Nous retourne au bas en dehors on a eu groupe yandé voilà mais to moni absence ya bani belé lilo na barbecue ya maman na bango et na éviter l'absence de yo les gens qui déjà ba fils ko bana misusu ba longwe quoi bani masu des visionnaires témoin et puis bana ata ba répéter awa suka nango ba mercenaire boyo papa Serge moi za na groupe awa ba mankanga bongo ya mercenaire ya za na groupe awa Mimi Kabeya za na groupe awa donc atana nyo a posséder awa rôle na ye carrément wa pionga pa El Bimboui bien ba Omar Kabongo place wana ya kiso rôle bana déjà Fanny Massoudi le visionnaire donc to bandaka groupe pardon maman non c'est ma question je vais m'exprimer s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en prie il faut répondre à la s'il vous plaît déjà les visionnaires ont nakendaki Istanbul nde natika les visionnaires ata mutu moko alongwe azaki papa Daniel Kabongo superviseur na biso de gros bisous à toi je t'aime beaucoup quand c'est pas dit banga mobutu visionnaire na mazawana balé muniaka bazo il y a de 1 et l'autre ezaki surprise fallait pas vraiment bazaki les visionnaires ont bazaki na lingara te ba grâce à la organisation brisque merci beaucoup à Baby Mboyo ma coiffeuse de luxe donc bayebaki yango lobi nataki message na déjà tozalaki na programme toza ebele nayebi bango oyo nyonso bana baza bamosusu baolamba baa na nsima bamosusu baa na service awa donc le visionnaire oza au grand complet na répondre likambo ya papa serge toyebi déjà na groupe nanga déjà bazala na comportement wana te selon mutu na mutu rôle oyo eza mini kabeya so esengi mini kabeya naobenga mini kabeya mwana nga so aza na bacompétence moko na kabeya te naotia mwana nga te ka parce que aza mwana donc soki rôle wana esengi mini kabeya jouer or jouer ntango esengaka Viki Kangoli ajoua principal mwana na nga ya groupe ajoua na papa Serge ajoua na ya o Viki ajoua principal Daniel Kabongo mwana na nga ya groupe ajouaka déjà na groupe na nga ajouaka pe libanda
prince badibanga mokutu aza mwana na ngai ya boye elingi koloba te konga na prince badibanga soki role wana fini fois joue yango nalobi ka te ako na na mokutu na groupe il faut ka ya azala non pièce nyonso tout elandaka casting na acteur nyonso tout aza na rôle na ye lesengeli yebisanga rôle mpe ya papa serge nopesa ngo méchec te yango bana ngo bana resto bayaka na bo bayaka ngapa na ngapa bana bayaka compétition omoni babilo osko yango oyo donc casting ya groupe esalama na bamercenaire rôle oyo namoni ke ebimbui aobetango kitoko mercenaire onenga nayo ya liboso na bato bandakumona de mikomi bazalaka donc latu elingi koloba te bandanga nakendaki na nde na ye mwana moko amosuwe asali mais bana misozo courant de courant ici bana moyen ba eza problème nani na sabu ikwesa boko ba immature Elbi, est-ce que vous comprenez que dans YouTube s'il vous plaît katuka kuna to ba immature awa au sein la camarade j'ai ah une fois nous a déclaré dans YouTube je vais changer ah mais ouais Roger kala la TV non c'est la même question voilà donc elingi koloba ke soki nga nazalaka mpasi ozala demi onikata mokila bibino nalongwa nakana na lumière nga nazalaka na christ oyo aza te sukasuka nakota te na divisionnaire babana na nga na ndenge mosala oyo lepefane bato bazalaka na nga basala bagroupe nazalaka na bango najuaka nanushefela mama président preseka la star mwana naka na bango donc nga naka na rancune te parce que le visionnaire sans rancune mutu nyonso to aleki na ekole alobi ke die balinga bando otangisa nokoboya mo baposte kutu bana inikini baotangisa mpe mona mosaki mpesa formation na ekole nomboya te sauf ke tozalaka kaka ye na kosala donc elingi koloba teke na ekufa bana nga basentiche baza bana ebele babebi mboyo naa na bana tellement babino babebi mboyo bosilikaka te so elbe oyo ojui na même Esther aussi Esther na moni ete basilikaka te François Safi voilà merci beaucoup joyeux anniversaire encore au Pibor les question s'il vous plaît voilà une question voilà c'est le roi le king le roi de le king nanga na posé une question s'il vous plaît papa ba immature nalingi na posé une question boye Fanny Massoudi FM Fanny Massoudi FM immature tala Ya Serge Abali. pourquoi Ya Serge Abali. Ah, question. Parce que les gens déclarent l'absence et le cas qui est tellement makasi. Il y a eu plein de questions. FM Akenda Wapi, FM Akomanani, de répondre trop en absence na yo. Pour répondre public, FM, Msala Ezongi ou pas. Nzonzingi Ezongi, chaîne Fanny Massoudi Ezongi en forme. Parce que Batu Bazera qui ont opéré. Et puis, oso promettre Fanny Massoudi TV Nini. Public Nayo. Merci beaucoup. Public Nayo, bazo la Fanny Massoudi. Mais la question, elle dit, il faut zonga. Voilà. Elbi Mouyi, Fanny Massoudi télévision et zone. Sûr déjà deux gamins. Bon, comme on a film, elle a dit son fantôme, il y a encore maillé à redisposer tantôt sur sa fantôme. Après fantôme. Ça oui, on a eu bien. Ça aussi. Après, il y a un autre, on a film, vraiment toujours tourner et puis l'émission Zongi. On a Love Story débat, on déjà faire une semaine. Love Story. 30 minutes avec la star. Love Story. Love Story, ils ont déjà abattu. Non. Love Story, tu es bien. Et ça, il y a Baby. Il y a Rémi. Baby, il y a Love Story. On est à Bolingo na bango. Vina bango. Love Story. Donc, quand tu as l'imposition dans Love Story. Maman, on a baba la vina bango. On est dans la vina bango. Ah, émission. Ok. Faut répondre bien. Ok, elle dit qu'on a question de Vicky le Bobé, on a tourné. Merci beaucoup. Comment ça va tourner? Bon, Tolingi Sikoyo. Tolia. Avant Tolia. Gâteau.
tokolia bagato mbote na bino nyonso tu boyaka bafeta bopesa keloko. Merci. Boyaka na bino kaka. Merci. Okei. Merci. Awa nga na kotambola na kitunga. Question oyo bina na politique yango jamais. Eza question yaya. Barcelona posera question te. Fanny Massoudi do yo ti osali fete dans en fonction ya kosha ba. Baya bapesa mbongo. Déjà un. Kongo nyonse na bwa ba banta na biti. Aujourd'hui, non. Il n'y a pas de cadeaux. Et puis, mais tu bois. Tu bois, mais tu n'as pas de cadeaux. Madame la patronne, malgré la et Yokana. Madame. FM, maintenant la canne en aïe. Madame. Yo, bi qu'ils sont obligés. Mais moi, je me dis que c'est Yves. Après, le lobby, les caméras, c'est l'organisation moto, tout ça. Merci beaucoup. Casting. Il y a beaucoup de choses expliquer pour que casting. Beaucoup de choses expliquer quand il y a cadeau. On doit manger, on doit boire, on doit partager. Oh, bah, fais si on lit pas, il y a lipa, on a il y a nguba. On a évité la Grèce. Et là, il merci na bino nyonso pour vous répondre. Awa zo dia. Il y a cadeau, nazo telema na place, ba cadeau. Question je crois ici. Merci beaucoup na bino nyonso tout. Oza siko na air ya là. Ba pesa ono ba cadeau. Tomé là et puis na non il y a Serge donc on va non il était ton mérite pas pas cadeau. On peut faire un cadeau R. Ah oui. Bon, merci beaucoup. Na kwa fest na ngalo ni ya rambo yo tema ya batia papa leo dépense ni de libu papa est monene partenaire de luxe merci papa monene boy merci beaucoup à qui m'a dit Fanny mobala bébé merci beaucoup en tout cas les balles merci beaucoup à bonjour Bibi Istanbul, formidable. Istanbul, Buni donc continue après Naya au Boka. Comment c'est ma perruque à gris? Maman la barque, bonsoir. Tu vas bien? Bon appétit. Un mot pour notre collègue à Istanbul. Donc là, c'est sur le on mange pas la bouche pleine. Eh, on ne parle pas la bouche pleine. Ah, c'est changé le sous, hein? Bon. Oh, Nkolo, billet à gogo. Toza au service du bon goût. Champagne. Au service du bon goût. Mais Marcos, il faut dessert. Au service du bon goût. Champagne. Ah. Toujours. Oya upesa mbote tepwani. Oya upesa mbote tepwani. Eh, wewe ngana to aloga bandoki eh. Do yo landele ngamu ngana chebo yo.
Finga bêtise. Papa Serge âgé. A fait ta caca. Représenter papa. Papa là. Papa Baïna. Papa Baïna mime combo. Comment papa yango? Papa Baïna mime combo. Alobaka mime combo. Combo papa yango na mime. Oh. Eyombe. Lelo toura nani. Allez ça débat pour nyambe. Oh, boy, elle est chaud. Oh, baza mpanzi. Débat pour Sami. Mwembo. Dele mapende ni mwana kako filme pe. Bon. 1, 2, 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Nalingala Motamai Lamu Motamai Lamu Motamai Lamu Motamai L'anglais Salape Obala Salape Obota Salape Envoyé spécial de papa. C'est ton jour, happy birthday. Happy Roger. Abi Poupa. Abi Poupa. Délégation. Lelo toura nani. Anniversaire à Fanny akokwanga na ye. Anniversaire à FM 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 akokwanga na ye. Ah? Akokwanga Poupa. Poupa. Akokwanga Poupa. Amutapu Poupa. Anniversaire FM akokwanga na ye. Okwanga Poupa. Papu Poupa. Akokwanga père ba petit, père ba enfants.
Immature et réclamé FM. Non. On a volé ça. Qui a volé ça? On a volé ça. Qui a volé ça? yango lelo loko ezali mikola famille ya famille tozalaki tosepelisa ndeko na biso ya famille donc toza tata moko mama na biso te ya toza bana mama moko nous sommes censés de célébrer makambo nyonso ensemble et lelo c'était un jour merveilleux oyo peut-être moi immaturité peut faire ça là moi na biloko aboye c'est un moi ndambo immaturité ouais Banya bale ana biloko aboye c'est un moi ndambo anniversaire au kwanga na ye eza mokolo ya esengo akwanga pupa bible écoute lobi sepela na baye bazo sepela donc yango ko sepela yango tomati mpe epa na yo liloba kokozanga te kokola lelo epui mpona baabone nyonso bakondi kosabole ayebi savoir faire ya Fanny Masudi. C'est une dame de fer, c'est une forte femme, c'est une courageuse comme pas possible, c'est une femme battante. On a aimé Fanny Masudi, une plus de bénédiction pour cette nouvelle année 2021, certes l'année la femme est donnée parfois santé à autant de populaire. Mais qui a volé ça? de grandes choses. Et c'était une pluie de bénédiction, une bénédiction vitale pour la bonne union. Et à Fanny Masudi, vous connaissez toujours aussi de partager pour la conversation ensemble. Joyeux anniversaire à toi, FM. Non, ça contre l'argent. En fait, je suis maman. Biso qui maman to tient on a poche te to zala lonka na boui. To tambola zala moi maman ça la moi bien. Tant que maman, il le veut qu'on s'en batte pour Nicolas Lelo. Jamais. Maman Fanny Masudi a fait du boulot. Ça beaucoup tana. D'abord, elle là, ce n'est pas une copine, ce n'est pas une amie théâtrale, d'abord, c'est une famille. Elle, c'est vraiment ma soeur. Donc on s'appelle la fille de ma mère. Une année de plus, ça s'est fait. Comme on a eu qu'au CP là, ça me fait aussi un grand plaisir. Parce que l'année 2021, il y a pas eu facilité. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, voir ma soeur. Pour vivre, kolala kolamba c'est la grâce que Dieu nous apporte chaque jour. Kolali pena na tongo moi maboko na ezolo ekobouger nous rezoloba c'est vraiment la grâce divine. Voilà, une année de plus ça s'est fait à travers ce moment difficile de l'homme et vraiment on a tombé une des bonanga ma soeur happy birthday to you. Dans ma langue, on a toujours dit Djiné Dji Bois Djimpe parce que c'est son jour. La prospérité,
Assis à fêter ce que comme tu célébrer mariage. Fanny, qu'on fait tout anniversaire. Malo, il faut que y ait une balle. Tu tombes lié bénédiction mariage. Tu peux s'en on dirait que tu peux la trouver au bar. Bibi sanga barezi na ba. Tout le monde a peur. Tout le monde a poupa. Tout le monde a peur à ma petite. Madame Nani. Ah, toye bakaka. Ngamo toza. Biso toza la majorette. Toza la majorette. Olia gâteau. awa nzambe na nayebi tisiko jour akolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa namonaki ezalaka alobi ntina yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na bie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yeboko ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo napesi yo awa opiso tsungu na bataza telefone biso baefuka biso mbongo na nzela kangamba yekotemelenga mbongo ya mwasi yena mandekoteyokoyabayakasi bana okatanga mpe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur fbt ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo ya bato nzela, botikela bato nzela. Me makambo ya transfert ya mbongo, totikela yango FBT. Misala nde Kazinjo. Akemba e. Soko che. Bazui. Soki pe kuna bache. Tozui. Bazwa kaka. On sait jamais. Ya mami. Toki. Vamos embora, pangilomba kwansalie, yandikana epima kengoso, epangiambe, lufufango, wale bisola, vamos embora, vamos. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça Peric boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Babi vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.